Mbote bonjour na balandinyo c'est Cléboa babi chaîne ezaka moko ya otala pour information lelo ezaka Cléboa Mbote déjà na mo boss de la nation lelo ndeza beto kiti sur terrain na parlement debout ya victoire pour lelo eza ville morte na bango na ville morte na bango lelo réflexion na bango eza nini donc yango to kolobana na ba combattre belé na couture merci na Dosta merci na Marcus des villes mortes Félix Tshisekedi Salina bato rassemblement soko bakisa nini te nakoki ko bakisa kaka peuple oyo bavandi 2 jours bagane nini tango yo initié bato bavanda na ndako mais bino pe banda ovandisa bato 2 jours te donc il y a Félix Kande Boboyi maman tango ane seleki sikoyo politicien bien orientation ko pesa na population comment chasser Kabila na poste. Ce n'est pas dire olo bana batu bavanda na ndako pendant que Kabila paye pe na ndako ne avandi. Après 3 jours, boko ndoko tuna moto apesi ordre wana. Après 3 jours, nini koya? Il y a rien. Donc pour les politiciens solo, ce bon politicien solo na l'ero chercher les voies et moyens à chasser Kabila na pouvoir. C'est ça le mot d'ordre à donner aux gens. Siko yo big mot d'ordre ya ko donner aux gens. Siko bako benga na ndengeni en faisant quoi juste? Ba politicien bako vanda bako raisonner comment le chasser. Bako vanda combien de fois? Ba politicien bako vanda autant de fois mais il faut que objectif est là atteint. Sikoyo tomonaki ndeko na biso premier ministre Bruno Tshibala akendaki ko s'enrôler na Lemba alobi que non élection ekozala to ko mona susu ndeko na biso Valatin Mubaki alobaki que non élection ekozala te selon yo lecture na yo ezali parce que premier ministre alobi déjà que non élection ezali. Est-ce qu'il y a premier ministre wana soi-disant azana la lassitude ya kupesa ordre pour élection salam avant ya la déclaration ya pambala na balabala. Il est esclave, il a pouvoir. Est-ce qu'il a seulement le droit de dire ça? Bateau, bazo gérer Makambu, bazo est comme esclave. Il y a banco ça va communiquer inutile. Biloko ya boya ki lobby, nda komiko ala komiko landango lelo. Botu na nanga. A sa vérité ya masolo, ya élection. Mais yeni mtaza premier ministre albi que non élection ekezala. Est-ce que bino bozo dutango pona nini? Après si combien de financement pour te ezala. Soko botuni ya kolobake, yazali organisateur nangote, c'est la CENI. C'est une confusion ça. Merci papa, tout le monde déjà ndeko na biso mususu. Bonjour papa. Bonjour maman. Mon côté ngala méchant ouais. T'es na méchant. Siko naza déterminé. Déterminé à répondre donc oyebi que na bandela ba question. Tout le monde qui déjà lobby batu na biso ya ne mwana semi basala ki bon je peux dire que moi ba trouble ma c'est bêta qui c'est là yo ko le bandeni. Ne mwana semi a lobby masasi batu na ye babimi ba depth na ye. Koto ndeko na biso nazali membre ya IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Naza président sectionnaire, il y a section limitée. Naza cadre de base. Alors qui dit vrai? Ne mwana semi Félix Tshilombo qui dit vrai? Alors que non ayeko frapper pour Kabila Longwati. C'est quoi bino boso boyango poil? Qui dit vrai? Kabila Kende. Batu baudi ba ina selembao, babwaki babilo babwakaka, ville morte. Nana zolo ba vérité. Pour nana ligne Kabila. Et l'andel aura 3 jours lobby lelo na maman na zolo belayo ezali distraction totale. IDPS bana 82. Si lelo toza pona ko conquérir pouvoir. Mais tant comme nango oyo, ezata babiloko wana te. Mais bino pe on a zo comprendre te bino pe bando sala ba ville morte. C'est quoi pona nini ka ya Félix Tshisekedi na rassemblement bozo boyango. C'est azali membre ya IDPS. Na lebi na yo tant ozolo bana c'est le passé actuellement to comme eloko wana te otozaki nango kala te. Ah donc bon comprendre que wana ezako ko lali sa ba ko de se prendre en charge depuis le 31 juillet. Formule les eza sous les lotés. Formule les changer. Kabila sa yebi que non batu balali na ndako ba dofani 2 jours na bango nyoso bazo sepela bazaka azana yeko se démêler na pouvoir. Tout ça c'est pour fatiguer le peuple. Peuple là bana kolemba batala bazo distribution. Non. Le problème qui est là, mais c'est Félix, nous sommes dans l'UDPS, Tshibala il est dans l'UDPS. Donc on a conclave organisé l'UDPS à la fort. Soit disant rassemblement bango nyoso na bazaka course au pouvoir. Ba pour na ko distraire l'UDPS. Tout ça c'est ils ont pas distraction. IDPS sogeza ini IDPS ça fort Kabila OK dans 2 jours Kabila kei. Mais bobo ça ine mwana c'est mieux pas le bien il faut Kabila kende donc boza ni juste quand aligner mon côté. Si et ça problème te
So Kabila lobby mandemana te malobi Kabila kende azana batunaye bazana ba fétichisme bazo pratique ba fétiche ba kende ba la na ba mour na GNM ce n'est pas que na ba police na ba souci à distraction totale ba kende tout droit bit na parler de la nation ba kende kanchach et c'est ba simbi Kabila donc ba ma mystique na bango kaka na ba cité non un phénomène comme na sapu un phénomène ne monantemi ezali ba distraction totale d'ailleurs biso IDP c'est biso te po IDP c'est état d'esprit bisoli tamse za sacré na nzambe zamba biloko wana te ngana otala ngote soka osala mpo Kabila kende c'est bien bon mais na so compter na ngote madame David Mok na biso ya lelo na o lobby ko lo bandeni bino boboyi bonzimi bendeni nango oza peuple congolais otali au moniville et on profiter na nini oza journaliste hein oza congolaise on profiter na ville morte na nini esa question ozo poser on profiter na nini o gagner ni na ville morte wana. Donc tout ça, tozozonga na biloko kalawana te. Stratégie comme organisons d'abord notre parti qui est l'UDPS, le reste après. Déjà pour Panzani na biloko UDPS ngoti. Panzani te yake de traîtres bazo kendaka kuzoka ba mbongo bakomi ko revesaka bango, bozaki mbongo. Bazo wanga na ba télévision. Bazo kendo ko zo mbongo bakomi wanga. Pona kuna kondo Tshisekedi bazo ki mbongo. Mais pourquoi pas bino moko bana UDPS wa tiki bo tete 1000 francs hein bo tete ba 1000 francs bo cotiser ba kunde faut ka nini bozo de la nini parce que ou meni en tout cas bon ka te sonité papa na bino vraiment bongo likanisa ko cotiser mbongo wana baaki na ngote bango balobi basa ba cadre ba conservation du UDPS baaki na ngote na base ya UDPS il faut ba kende ko senga mbongo pa ya Kabila bino boko na bino te pe bango po ebembane kuna mafomo lo baké sous le patronat du président de la République et comme kilo Bolie mongo bato obi balobaka lo moko sokole biloko mboza na zala mbangwa bali biloko Kabila comme sous le patronage du président de la République Hippolyte Kanambe et comme problème. Si on papa na biso to continuer déjà tout le monde qui premier ministre Bruno Tshibala qui na ki ko s'enrôler na lemba a lobby que non élection ezali ah tout le monde sous ndeko na biso Valentin Mubaki a lobby que non élection ekizalate suko wana tondi mela nani tondi mela premier ministre ou bien tondi mela ndeko na biso Valentin solo baka monsieur Valentin Mubaki mais c'est Valentin Mubaki a un pouvoir exécutif a un pouvoir organiser l'élection Moutolo Babandaka la jeunesse jamais promis les élections en 2017 Isaac Yemoko Kabila Corneille Nanga eko martelé en Golisous. Il y a l'impossibilité d'organiser les élections en 2017. Na Kasai kuna insécurité. C'est quoi samedi? Non. Ce qui est comme c'est Valentin Mubaki à lobby. Est-ce que c'est Mubaki à lobby que l'élection vous a raté? Kabila a l'élection vous a. Non, organiser l'élection. C'est pas Kabila na Corneille Nanga. Mais bango va lui qu'il y a pas les élections. Mais c'est quoi encore Moutou na bango sous premier ministre déjà lobby que non à samedi lobby que non élection ezali. Premier ministre Bruno Tshibala, on a n'est qu'un côté. Ouais, Kingakati. Soka Zalaki premier ministre, il y a accord, il y a Saint-Sylvestre, à Bimaki. Et puis, Azalaki premier ministre Tshisekedi à Désignaki. Wana, ça va. Wana. Bah, où tu n'es qu'à côté devant Mendete, Azana, moi, dit devant Chadarité. Garçon de course avec quoi accompagner bon pouvoir pour déstabiliser l'IDPS. Encore journal le bangito bimi oyeka na musala na bino ki combattant bangite o bangé bela ba police ba sopia na libanda ba ville surtout na victoire o bangite moyeka na lisanga na biso ya parti politique na biso ya IDPS toza na nzemo toyembaka tobaka combattant jusqu'à la mort donc babiso tokotika la combattant jusqu'à la mort même liboso ya mandoki même liboso ya mbongo même liboso ya ba idéologie eza contraire na vision na biso tokotika la combattant parce que tozali imbibé na pensée politique ya monsieur Etienne Tshisekedi Mulumba le premier docteur en droit ya République démocratique du Congo ya université à Lovanium mais wana totika na pensée wana biso bitumba na biso ezali ti mokolo tokofandisa état de droit démocratie pe bonne gouvernance ndenge yemei mokambi pe moto abandaki likanisi ya IDPS le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba ndenge ateyaki biso boyoki ndenge ndeko na biso Christopher alobi sikoyo pona journée ya lobby oza pe congolais po vandaka oyebi ke non journée ya lobby batu ya nde mwana semi basaleki désordre na action na bango ezaki lobby sikoyo selon ko lo bandeni lecture na ezandeni lecture attaque combattant en tout cas lecture na biso ba combattant par rapport ya annonce pe ba activité onyo c'est ça maki lobby biso toza d'abord na kati ya stupéfaction lokola batunyo zoko tala pe tozo mona na ba interrogatoire etikali biso ebeli na kati ya mutu par rapport eloko wana parce que d'abord fonctionnement ya bandeko na biso oya bundu dia mayala to pe bato bundu ya Congo na ba fonctionnement na bango biso tozo considérer lokola une nébuleuse
toza na kati eloko moko ezali mais eza ko eloko ezate ndenge bato na biso musique bakabor ezanga kombo c'est à dire eloko wana ezali mondire ezate sundeni non bonzimi bango te bazo bundela ka pona mboka parce que bino bo bunda te peut-être to mona que non si simba te peut-être ya bango ya simba na objectif nyonso tout na lutte objectif moko ezalaka faut ko atteindre yango to mona ki le 19 septembre 2016 avec le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba tango tukende ko sala préavis point il y a départ ezalaki point à ralliement tiko atteindre et si ko fallait kokoma peut déposer mémo na biso par rapport ya carte jaune au tozali koloba ya année passée par rapport ya makambu ya fin ya mandat ya monsieur Hippolyte Kanambe Kabila mais bande na biso oyo brusquement babeti le soir le 7 août soulèvement populaire et puis après tout autour prison ya Makala nani Kimbaseke Kingasani siège à l'institution place ezali toyebi yango objectif pour na ko atteindre ezali ko kende ko déposer mémo ko ebisa batwana ete ngonga na bino ekoki botika bokende to ezali nini au juste brusquement batu babimi brusquement batu babandi ko maman nazo pesa information babal ebetami na Kisasa presque partout batu musu bakufi libosa bandako na bango oui c'est vrai na balito biso to sala na ba marche biso to kenda ça pe kala ndemo na bino pe batu ya UDPS bosala pota marche na bino pe zala pe ka boy batu bakufa kutu ya bango na moni eza moi ça va mais ya bino zaka dégâts tokoki lisusu na temps oyo ko saluer to pe ko soutenir ba mort inutile te seconde conscience ezongi non biso bitumbezo continuer na biso que tozali combattant jusqu'à la mort biso to kenda avec objectif to sala marche to zonga na pomoko X pour to atteindre pomoko Y mais pour la bande ko oyo makambo esama ki lobi bazo sala soulèvement par rapport ya nini bakolongwa na place nini po bakende yapi siège ya institution mamiza la rabu na Kalina na Gombe trouble zo bana mbala na baselembao oui c'est vrai to ko ba peut-être bakali ba on nzela tango bazali ko bima mais objectif nango ezalaki nini omoni na tango oyo makambo belezo sama na kati ya mboka na biso ya Kisasa awa makambo belezo lekana lelo balobi yango ville morte mais totambola na kati ya Kisasa tomoni Kongola zolo banini tomoni nini zolo ba quand tu as déjà la question le eza déjà le 8 Félix Tshisekedi alobaki que non le 8 et le 9 na rassemblement babaki que non le eza ville morte point de vue no ezani mais ville morte ngo na moli bino bovandi na yebite soki boboyaki soki pe bokosala ndenge ni donc nazo yebate vraiment soki bokokende soki boza pour ou contre likambo eza nini maman pour photo le balango ville morte le 8 na le 9 pendant que tous en cas de lutte photo bengana mutu moko ba benga Hippolyte Kanambe azo respecter à respecter constitution te à respecter pe à violer accord ya le 31 décembre à sali makambo na ndenge na objectif yango na foko bengana mutu wana to pe ko telemisa ko lakisa ke ndenge mboka ezotambola ezotambola ndenge toyokana kite likambo nyonso eza na fondement nango place wana ba proclamer bande ko na biso eteni ndambo ya renseignement limité parce qu'il faut dire aussi une chose les londe bazo fonctionner bande ko mususu ya G7 baza pai bande ko mususu au groupe ya tika na bango baza fidèle na baza pai la vraie pe bino parlement de Bouya Victor baza pai toze pai te biso to dans la sima ya vision ya docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba fondement ya bitumba nyonso ya changement à Congo bandi à partir ya makanisi ya docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba tozo bunda ndenge ya tika ki tozo la question il y a 2 jours ville morte ya Tshisekedi na rassemblement moi 2 jours ya ville morte oyo ndeko wana Félix a proclamé en dehors il y a des normes parce que nous avons un objectif nous avons une vision pour atteindre baza ko sala makambo pona ko aider Kabila moni ba défenseur musu na terrain maman ba accompagner ka ba attaquanti ba chebi yo moni na za défenseur ma accompagner na attaquant ki ko chabi na ndenge nini bazo sala figuration opposition moko ya figuration o bandeko na biso basalaki na 2004 à travers accord ya Sun City o basalaki na 2006 à travers ba députation oyo ba député pe misusu ndambo ya IDPS na ba député misusu ya opposition basalaka bazalaka na kati ya salle pona kolakisa monde na communauté internationale que opposition zalaka na Congo or en réalité c'est une opposition bling bling une opposition accompagnatrice ba accompagnaka régime bah qu'on proclamait ouvertement ville morte mais en réalité sur le terrain la ville n'est pas morte biso to participe maman to zaki na kati ya Kisasa pose la ki oza mopanzisa ngo investigation yebi tangu to kota ki masolo oyo le 19 septembre 2016 Kinshasa vandaki
Kinshasa Vandaki. Mais moni non, ba Congolais ba comprendre bozo vandi ça bango pour rien et là que ça la maté après ville morte que ça la 2 jours et là on y est seulement la suite non ezani. Ba Congolais ba comprendre que bozo vandi ça bango pour rien et là que ça la maté yango ba bia tout to revendre té, vous mettre teka, vous la boutique fongwama. Maman a repéré cette information peut-être aux acquittés, tout pour acquis moi moké na tangwana. La démocratie est comme na balabala na Congo Kinshasa depuis le 24 avril 1990. Papa Tshisekedi wa mulumba fungoli biso miso à partir ya ngongawana. Et puis peuple congolais ndenga zabwa za déjà mature. Batu ba constater que peuple ba wana rubenga bango na makamba pamba pamba. Population ndenga zabwa za mature, population ya bisika nini vérité ezali ya bisika nini makambo so les olobama. Bande ko na biso o bazali ko continuer ko accompagner Kabila na ba bêtise na ye, ko accompagner Kabila na kati ya dictature na ye, ko accompagner Kabila na kati ya volonté na ye ya glissement, effectivement volonté ya glissement de yangwana. Ko sala makambo ndoro ya norme, ko sala makambo o bozo ko projeter yango sans aucune mobilisation, sans aucune préparation, pendant qu'il y a une bonne partie, il y a soi-disant rassemblement. Ezo sala makambo na ndenge na yango, yebende ko na zo sala makambo na ndenge na ye, premièrement à démobiliser na nos bases. Faut que les bases tirent la côté kuna place à bandiko basana 11e rue, c'est seulement une portion. Il y a des combattants oh baso se croit baza fidèle na simanae azo sa makambo za en dehors oh biso de pes bandiko na biso ya moto ba we wa abuli ko se reposer avant na permanence et puis ce que je client place wana atiki permanence à matia kena na yo baza ba combattants ko biso te biso nous sommes des parmi nous ici il y a des assistants, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des comptables, il y a des électriciens. Nous ne sommes pas des vanupiers, nous sommes des cadres de Tovandi, mais Tovandi na sima ya vision na pensée à docteur Etienne Tshisekedi Omou. Dans le parlement on est au début ya victoire de ba pesa une opportunité na ça la moi émission na bango je dis déjà un grand merci à mon boss de la nation sans oublier garçon Slim Herman donc c'est qui facilité à kolonganda ko bimanda ko tiko comme na victoire pour des grands policiers bazala nzela donc so musala to ponate donc ma plein